Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'émission Tout Solo la Bible. Émission Tout Solo la Bible, on a ekambami na Sister MG. Avant de kota na émission na biso na senga na bino bo s'abonner massivement na Marie-Grâce Taylor TV. Marie-Grâce Taylor TV. Vous s'abonner, belé, partager, commenter, liker, remarque na bino pesa abiso bien. En tout cas, wana tukoti sikone émission na biso. Sujet na biso alelo eza est-ce que bana bakoki kofuta masuma ba parents? Toye bango kati ya émission. Vraiment courageux mutu moko partager les vidéos le baneza na sœur moko apesaka conseil exhortaka motivaka na kombo ya Sister MG. Ngwana toye susu lelo to mona nakala babone na biso, merci na bato bazo s'abonner déjà donc to kindi to ko banda na biso pe sima to ko na biso pe likolo donc neka nzamba desidaka mbote bande ronyo so bolanda ngai vraiment merci botala vidéo tina suka et ça la biso bien. Donc, quand on a vu émission sur la Bible, émission sur la Bible, en tout cas, juste un conseil, na biso to pesaka, mais tous aka basé ming na Bible, to ya kapé na exhortation pour na encourager biso, kotombo la biso to matato kendeli boso. Donc c'était ça. Yango wana to bandi mission na biso, lelo nazana ndena lobby nazana est-ce que bana bakoki kofuta masumu ba parents? Oui, bana bakoki kofuta masumu ya ba parents. Est-ce que ma beba parents basala ekoki kolanda bana ekoki kokangela bana porte? Oui, ma beba parents basala ekoki kolanda bana pe ekoki kokangola bana ekoki kokangela bana porte. Yango na yeko pesa conseil na ndeko moko conseil na ba parents surtout biso ba maman auto bombaka bana 9 mois na libomo. Vraiment maman leur bombaka mona na 9 mois libomo zo protéger grossesse na leur ezana libomo. Car tinde mona robimeza te keso ka bimi faut lâcher même abimi, il faut au protéger toujours, il faut au garder toujours, il faut aux alaka wana pona e. Toko mo na lelo ebele bakomo baby c'est la bana bango nzela bible lobi loi nature ezote ya binote loi nature ezote ya biso tozala surtout na batango tozali na ba internet na biso ezolakisa biso ba réalité moko ezaki ya kobombama ezolakisa biso yango toyebi ke bana bafutaka masumu ba parents mais internet na biso tango tozali penda ezolakisa biso ba réalité ebele o ezosala ke non tozwa biso pe tozwa mayele donc ata nyama kuta zwa mayele po nous oh za lokwanya mate tozala mboka Europe les ba mentalité ba Afrique mboka Europe en tout cas mbwa to mona o sauver vie ya mutu nia o sauver vie ya mutu mbwa zo aider mutu donc na niveau moko na mutu mususu ta ko aider bongo te donc to lo ba te ke non ka nyama muta chanzara te ka nyama muta raisonnera te non nyama raisonnera pe aussi oui to mona ngo ba réalité la sabiso mambebele totala ngo si je n'ai pas nango lelo ba parents bana ba profita masumo ba parents pour na nini pour ba réalité to moni ba parents belé lelo to sa makambo to yeba lobité to sa vraiment makambo belé to zo yeba te ke lobi ko affecter bana biso eza bati misusu makambo sala ki lobby et affecter bana bango lelo et memeli bana bango le échec ni makambo o bala bange fallait ba sala fait ba avancer fait ba kende liboso mais ememeli bana échec parce que abando sala makambo aye bate que futur et quoi et futur ezali aye bate makambo o sala ko attraper na futur et belé makambo ba bebande ko sala ba injure bande ko finga batu ko critiquer batu ko ba batu et kangi bana na bango na futur. Non, pas cet exemple là, on est dans qui notre bazaka basé na Bible. Non, pas cet exemple là, na 2 rois, na 2 rois 4 pardon, 2 rois 4. Na 2 rois 4, to moni veuve oyo mobile na kufaki, histoire oyo botangango, veuve mobile na kufaki, la mobile na kufi, mobile na tika kinyongo. Atika kinyongo, mukolo nyongo wana aye kozi, aye pa na ye, poazwa bana na ye ba koma ba esclave. Moi so amona ki ke no te maman faut la protéger bananga akoluka prophète Élisée ayebisi prophète Élisée tala mosa mobali nanga zaki mosali na yo mais ezana mutu moko aye alingi nini atika ki nyongo mutu nyongo na lobi ke no il faut nini asa nini azwa bana nanga bakoma ba esclave donc non kokate il faut salela nga bikamwa
Maman luka solution pour la bana na ye. Maman luka bikamwa pour la vie à bana. Allez, prophète Elisa tuna ki ozana nini. Abi nazaka na mwa mafuta muki abi kende defa ba vaza ba voisin surtout dotondi sa. Akenda kasaki asaki ne prophète Elisa alobaki na yeso totani bible to mona. La rasali ndenge prophète Elisa alobaki na ye la razongi asala nini. Ali atendenge ba mafuta tondi tia kendaki ko teka. Lara ki koteka mafuta akukai kofuta nyongo wana oyo mobali na ye atikaki. Bale bakomaki libre, bakomaki free. Maman, yo peta msusu boko la bana comme veuve. Mobali nota msusu atikaki kamuko asaki mabe moko boye. Okoi ko efasa mona kosala malamu envers batwana. Pour bosser ma bé bana na baba bé mobali na yo baba ndako sa nini baba ndako bana molamu na yo e kota bango na mitema po basa bana no mabe mais tout le monde baba parole belé lelo maman zo teka mwana na ye na ba réseaux sociaux maman azo zo via mwana na ye azo exposer on na réseaux sociaux maman zo via mwana na ye maman ba parents ba zo via bana na bango ba komiso ngo lokwa jouer na réseaux sociaux o ba ndoki ba tondi ebele batamitema mabe ebele ye moko tellement ya ka ba aventure ali amemi pe via mwana na via mwana na ye na ba aventure ils a vraiment mawapi passé. Ezala moyembi moko ayembaka lobi na boyi bana nanga banyokwa na mabe na sala. Soko salaki mabe moko ebele ta muso obota kate la oboti banda ko bongisa ngo. Banda obongisa ngo so bongisa ngo te mabe na yo ekokanga mwana no na fitir. Oye salameli mwana muninga, oye zo salamela bala mininga ete ya biso. Eya batu misusu basala bango malamu. Mama na mwana oyo asala nga malamu na non. Loko azate fona futa ye ka malamu wana. Fona futa malamu na nzela mwana ye. Ndeko mona okakili solo aosa mamba voyage na tuni to solo bi muto edenga mamba voyage muto la bi ke maman na ye aide tellement trop na ville ko akufa eloko pese kaka fa faire voyager mwana na ye alongole na Afrique et en Europe. Maman na kufa na ye mais bolamu oya salaka elongola mwana na souffrance Afrique et mema eta mususu na vie moko stable o eza na kate ba Europe na biso toza awa. Donc c'était ça. Maman nini o exposera mwana. Maman nini o atekaka mwana. Parents nini. Parents a protégeaka mwana ye. Parents ya solo a protégeaka mwana. Ozo sala manasa moki ete ya biso. Ki danger ezalaka te. Soki oza danger. Mais mwana yo kasi. Protéger ta mwana yo. Comment ta yuma pona mwana? Comment ta yuma pona futur ya bana na yo? Comment yuma pona futur ya bana na yo? Maman, parents. Nota mi ba mama, wa mama nde ba bomba ka bana na lipumu. Wa mama nde ba porta ka bana. Maman faut ba kozwa tona yo ya ko passer na bana na yo ko laksa bango mabe na ba malamu ko tika bango te ba vivre ba kola kalo kwa ndeke wana te na mboko ba Europe tozali ba to sala makasi oui to sala makasi tozo obligé ya osala mais luka toujours temps pour nos solo la na bana pour nos lax bango vie pour nos lax bango nzela nzambe mokileza mabe biso peuple noir total kaka lelo buka lelo ne balbana kini buka lelo lamba lelo lia lelo total kaka lelo mamboko toya mundela talaka après 5 ans après 10 ans après 15 ans 20 ans yango mono kena musala ba otuna yo dans 5 ans ozo raisonner aux ala nani aux ana place ni dans 10 ans
Et belo moula bazala la réponse te. Pour éviter. Pour moula kalilo. En moula lobité. À éviter. Nous avons vraiment moulaïté. Nous en attendons oyo. Toi le quoi ba Jean-Baptiste. Toi le quoi ba Noé. Toi tongaka batoana. So babo kota babo ya hôpital bango. Toi le quoi ba Jean-Baptiste. Tout préparé qu'à arriver à Yesu Masia. Le tout préparé à arriver à Yesu Masia. Tout le monde a préparé pe ba tout préparé banana biso. Na lobeli mingi ba na lobeli tous les deux parents papa maman mais la ke mingi papa maman parce que maman faut protéger mwana tala ndi masumu ne kangi yo tala masumu ne kangi mwana tala masumu ne détruire via mwana omi mona ki lokwa yo danger lokwa nga yanke intouchable nga muta munoko na ko sakana nga oyiba kite lobi e kanga mwana yo oyiba kite lobi e sa mwana mabe. Parce qu'ils ont trop tard pour nous ça. Il y a trop tard pour nous ça. Dimilanga, oko soignango, oko bomisango. Dimilanga, ils ont trop tard. Ils ont trop tard. Bomisi la moi là. Protéger bana. Mama solo. Abomba bana malamu abongisela bana enzela bamisuba kuma ba yuma likoloka ke no te no batela na komi no protéger via bana no protéger via on a poso lo ba penzo matolobi te babiso to kangama pa nzambe omuna ka mboka oyo do mabetel mbelele ki e ba seri moko obitete na vanda kana makolo nzambe na bondela nzambe protéger moi nanga pour makamsusu ekomelinga na okokate protection solo ezaka yo nzambe donc conseil nanga mukie na émission to solo la Bible tozaki na 2 Rois 4. Moi soit kendaki ko luka prophète Élisée abiba nanga bako kuma ba esclave te bana nyongo ezaki ya bango ezaki ya papa bango kolo nyongo pe akufi na ye même dans la bite bino boyosa bokuma ba esclave nanga bo salelanga mama na bite nga bana nga jamais na aluki mosala nzambe eza koluka nzambe aluki nzambe pona bana ye yo luka nani ba problème partout na bato ntosala oyebi mutu so azo luka yo akoka yo te so akene pa leki mama toni is pasi mais so aye pa mwana na yo esa pasi yango ezanga kombo mutakufela mobali babengaki veuve mutakufela mama ba parents babengaki orphelin mutakufela mwana ezanga kombo po douleur wana po makapasi wana ezanga kombo ebe ba pasi msusu bakopesa ngo kombo aza veuve ba pasi mopesa ngo kombo aza orpheline ba pasi msusu ezangi kombo yo po muto asalo mabe a détruire yo soka zio te alukabana siko pona yo te pona bana no limano ka yuma comment no ka yuma pona protéger via bana pona protéger mwana yo mto sala ki mabe belo mona ki koma ki lokwa gangi baba gangi benza nga danger nga muta munoko nga boy ete ayo teyama sala malamu ebele pona protéger bana yo lakisa bana nzela nzambe lakisa bana nzela nzambe mo pe tambola malamu pona bana na yo baza bien bongisila bana nzela kobebisela bango nzela te
na soki wana ezalaka juste un peu conseil à moke na ngai na pesa na baparent na bamama oyo ke non lelo baosala bavie ndesi baomona kaka internet ezokosa mpe biso ebele internet mpe esalisa bana makambo ebele mais tozoyeba te ke futur ezali tozoyeba te ke tozobota bana na baokola tozoyeba te ke bana biso bakokuta na nzela moko o mwana nani mwana mg mama nasalanga malamu ebele tikaka na sali malamu o mwana nani mwana ofula sali mabe pour le maman lokola koka ete ye na zuye bokange kanga porte wana kanga porte wana kanga porte wana eza bien. Merci, partagez vidéo, likez, commentez, s'abonner, ça abisso bien. On est qui vraiment Sista MG. Merci, le mandonos bolandanga, c'est Peli. C'est pesu kozali boso na bino mukona lelo wana tokutani sumbala sima kaka na émission na biso tosolo la Bible émission na biso tosolo la Bible pona nini eza tosolo la Bible mais Bible yo bala biso makambo nyonso to na yo pesa conseil ya makambo lelo tozomona via mama saki ke lelo mo ba bien te lelo ba futi masumu parce que Bible là que c'est biso ke non na 2 rois 4 moso a protéger ki bana na ye le a mobali na ye a tika ki nyongo bana ba ki ne ba ko ba esclave te ya protéger ki exemple za na Bible ya to baka émission to sur la Bible to sur la Bible et conseil ni to ko zo na kati wana maté ni exhortation ni ko côté ya biso donc c'était ça. Merci, Tokuten Balasima. Abonnez-vous massivement dans Marie-Grâce Taylor TV. Kobo sanate. Kobo san s'abonner. Toko télévision mingi te pour tout ça dans le billet. Toi la besoin to comme ebele. Ata 1000 c'est to komi. Ba life va nous a Ernest to peto nos sa beaucoup. Peto ko banda ko za trop na ba émission. Merci. Vraiment, n'engagez surtout singa na biso tokende ko follow biso na ko s'abonner na Instagram ya MG Star Boutique officiel Instagram wana bo s'abonner kuna esa biso bien Facebook page MG Star Boutique eza marque ya bilamba ya mwana mboka donc ce bouquet kuna na Instagram de bo comprendre de bo mona ebele moi to ebele eza te merci partager vidéo bona to pona ni mbala sima ciao.